Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland Emission Nabino, Bolingaraming, et donc on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masolo, ya Balabala, comme Dabenem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, Ango, Nabet Rabino, Masolo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment, Namboka Oyo, Masolo, Balabala, toujours. Donc, tout ça dit déplacement, tout ça bon, on a signé Atlantico. Et pourquoi David Wembe masola balabala toza na sina Atlantico soki toza lelo na Atlantico eza pona ko annoncer bino bana Luanda Angola mobimba tokoyamba Koffi Olomide na Mamasi donc les 8 max oyo donc bana basi nyonso batutu o balingaka musique ya Koffi Olomide donc les 8 max oyo Koffi Olomide ako célébrer Nabiso journée de la femme hein? Journée de la femme pendant na nenge ya Luanda Koffi Olomide na Mamasi bakozala awana signe Atlantico eza pesa kobunga te Koffi Olomide a beta déjà awa a sepelisa déjà biso bana Luanda awa na signe Atlantico donc le 8 mars oyo Koffi Olomide a livré concert na ye pour la journée de la femme. Donc, tout on appelle ça moi c'est respect. Journée de la femme, Koffi Olomide, à Kozala Awa, Namakasi Bongo, il y a Lougidor, les producteurs Lougidor. Donc, Venabiso, l'homme a quelque part, Lougidor. Donc, Nogo Judoka Luna, les boss, Laurent Sokoko, Namakasi Bongo, il y a les boss. Laurent Sokoko, basangani na Noko Jidoka Luyalu, basala par tous les moyens pour Koffi Olomide à co-livrer concert nae awa. Donc entrée en haut, bozomona, entrée en haut, David Menazana 4 bon ya lupango ya Atlantico, place oyo Koffi Olomide à co-livrer concert nae toto kota na kati avec Chika Bosango bo découvrir Atlantico Nengenini ezalaga. Donc patron Laurent Sokoko. Les patrons, il y a Laurent Sokoko, Kota Masola Balabala, Kota Pena Masola Balabala. Donc je vous laisse avec Chika Bosango, Botala to découvrir Atlantico, place au Koffi Olomide à livrer concert naie na Mamasi. On se retrouve jusqu'après. David Wembe Masolo balabala na nenga balabala donc toza bongo na podium place nini Koffi Olomide a livrer concert na ye place nini o Koffi Olomide a côté de manama Mamasi na ebite so ba telema awa to ba telema na deuxième partie na ebite donc bana Luanda to bengi bino boye belé et ça les 8 mars là les jours oyo moi c'est avec expression bah pesa qui moi si pouvoir moi si à cause ça là nyon so au mobile salaka donc ça pendant important hein ba mère bobi mapenda ba père bobi sa ba mère to célébrer le 8 mars avec Koffi Olomide. Koffi Olomide na Mamasi ba kozala awa le 8 mars na Atlantico na ebige Fabrice Ayer Mkolo parking vraiment différence c'est ça. Ce que ça boss, il y a rappelé qu'il faut moins différencier ça là dans parking. Fabrice ailleurs, aux alapés na mer, dans VIP, tous tous les millionnaires, n'a dit que bon on peut, bah le place na bon VIP. Donc nous rejoignons Louyalou, à ça par tous les moyens. Ba VIP et aux ala l'écolo ya podium awa Benvindo Aigle ya visor na kata congolaise wana na ebike aux ana place ya VIP Calvaire P aéroport tout Calvaire aéroport tout donc grand dispensation tous ana ya mongo na terminal de carga wana donc yepé ba aux ana VIP Paulo dos Santos les guerriers Bodug Mata di Union européenne bango ko de rataraté ba aux ana VIP awa donc les 8 mars oyo pena donc ba boss Bob Msaba mère, Bob Pesaba, valeur na bango po eza jour oyo ba reconnaître que moi si
aza utile na société moi s'il faut travailler nyonso o mobali asalaka moi ça ko salango parité na parité na ndenge ya ko reconnaître ba valeur ya moi si noko jidoka loyalu atali pena bi non 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 ya Laurent Sokoko atali alobi non 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 il faut pena couple Koffi Olomide donc Koffi Olomide na mama si bango binam do rozala ah na ebike ba bossa bien tozana bango na vie et puis bato balinga makamba bien tozana bango pena na vie et puis boss Jimmy Sumbola ya basumbola donc yope okota awat tambusa pena mère bato wana kaka nyonso ya viana bengisa bango ba okota concert ya Koffi Olomide na mama si le 8 mars donc pour contacter biso ba numéro ezana ba fiche ezana makambutu ezawana concert eza facile comme bonjour sinon quand tu as place au bungate sinon quand tu as place au bungate eza juste na ville à Lys bana Luanda boyebi sinon quand tu place ezalaka donc toya ebele eza le 8 mars et au sala bien obimisi mère au peut sa mère valeur na ye to peut sa mère ba valeur né la image ozana valeur na ye le jour wana talaka eza le 8 mars né la image à David Wembe donc ozana valeur na ye pour eza le 8 mars espace o nyonso bo mona oyo au pauvre va fika ke awa eza nango na prix moko abordable na prix moko ya facile donc na prix moko oyo obeta beta ko mutute na prix moko to obeta beta mutute donc na yebi ke koto oyo biso batolinga na biso basimba benda tozana biso koto badini masola balabala to tamusa micro n'espace oyo pour to yoka concert ya Koffi Olomide banzembo bien ba nostalgie ba aspirine donc et ko sala bien na batutu ya bana Luanda bo sepela na concert ya Koffi Olomide bana Luanda boyebi Koffi Olomide ndeni abetaka Atlantique boyebi ba bilengi o Koffi atika biso bena bilengi o Koffi abimisela biso so azobeta concert na Atlantique abeta amba lebele asala ba carton ba lebele na yebi bana Luanda tokozala décider lelo benda bana Luanda tokozala décider pona ko yasusu concert ya Koffi Olomide na Atlantique donc ba détail nyonso ba modalité nyonso Koffi Olomide arrivé na ye maram na ye nyonso bo monango kaka na masolo ya balabala donc bo rester branché na masolo ya balabala ba programme toi Koffi Olomide kolongwa na ye Kinshasa tout kolongwa na Europe pour aya Angola arrivé na ye maram nyonso bo monango merci beaucoup na batutu o ba compagnie masolo ya balabala ezaki juste toi annoncer bino que Koffi Olomide azoya Angola ako livrer concert na ye na signé Atlantique à livrer concert na Atlantique donc beaucoup ta awa beaucoup à la décider merci beaucoup à toi les producteurs Loujidor Noko Jidoka Luyalu voilà mon légué belé kota masola balabala et ko sala bien il y a Laurent Sokoko kota masola balabala kota penda masola balabala ezo préciser yo ya Laurent Sokoko kota masola balabala et ko sala bien merci beaucoup na batutu ba confrère nyonso toze belé na moni bangwa na pesi bino nyonso to ba mbote social lumière Miss Girl TV Marlène Kayongo Mayala Bravo donc bino tout donc bola moleke belé Chika Bosango nzambe moka yebi donc tokota masola balabala ko sala bien la bosanité Patrick Kimondo PDG Patrick Kimbondo mukolo cop dossier masola balabala tokomi na niveau nini PDG Patrick Kimbondo le 8 mars ngoyo oza nanani PDG Patrick Kimbondo Koffi Olomide akobeta le 8 mars PDG Patrick Kimbondo okozala nanani loba na masoa baba ya posa bayeba PDG Patrick Kimbondo okozala nanani le 8 mars oyo mais ce qui singi makambo ya agendamento na Angola na makambo ya agendamento bosusa mitute boluka kaka Zola Rodrigo azalaka bongo na Amelia Dembo boluka bango penda bosola na bango ekosala bien merci beaucoup à toi côté tout bala puluka couronne mboka na yebike le 8 mars tozano awa les petits lebo boss les petits lebo boss les petits ebo
hein et mtatambola kana visa na poche boss le petit ebu kota masola balabala et ko sala bien espoir ngoma yondika solo ebembe hein le 8 mars pena tous à la awa et ko sala bien on ensemble avec vous pour accompagner masola balabala pour boyer ba modalité boyer ba kambunion so oyo ko sala mapona ko fiolo mide a livré concert nae awa na ngola ba programme nyonso na masola balabala boye bango José Mboyo bola moleke belé kota masola balabala et ko sala bien on ensemble avec vous ciao 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 ciao